Mbote na bino nyonso ba bolinga mama Elia nitu na pesi bino mbote habari zenu habari mavimpi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino boza malamu ba bino mama Elia nitu tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawaza ko batela na yeko sona mwa bino na mwa lombango mbango kaka na yeko sona na bino bandeko na ngai poto continuer lisolo boka ki mukola na betela ka bino ya ndeko mwasi oyo akendeki ko porter mobile na plainte comme quoi que asaka nini asimbaka bana na nzoto comme quoi que abandeki ko sala bana na makambo ya mikolo en tout cas tokende na ngoka mono kipo naza moi apprécier moi to mela mingi na lisolo e ozala te na kanisi bandeko bouta ko tala na ba chaîne mususu ya bandeko na biso mususu za ndeko na biso moi mwasi ayambaki ndeko na biso ana basololi na ye makambo ya vi na ye ndenge vi na ye bandaki ndenge bolingo na ye bandaki na mobile na ye papa Dido ce qui Dido quelque chose comme ça bienvenue ndenge bolingo ezalaki ndenge basala ba pacte na ndenge bakomati lelo. Alors ngai kutu nafandaki kovanda mezana ndeko moko mobile mutabenga papa mo abenga bisinga mama Elia nitu est-ce que otali mishomo le kiele pande kona biso moko mwasi mama oyo akende kofunda mobile na ye ke mobile azwaka bana comme basi na ye asali droit de réponse par rapport ya ba problème oyo mais totali pe le sous côté musu tomoni mobile na ye batiki ye et pas bakangaki mobile batiki ye mama nitu nakoyebisa yo ke ngai nakutana na makambo oyo ndeko mwasi oyo asali pa ya mobile na ye makambo nakutana na ngo nazalaki na mwasi na ngai to bande kovanda ne malamu eloko ya kosala kanga mwasi na ngai to kabona likambo na ex na ye likambo ex muteseki nga na mwasi na ngai to sa nini to koma na matata pe to ya kokabwana mama nitu mwasi na ngai bolingo na ex na ye esilaka te tango to bande kozala na mwasi na ngai ba comparaison na ex na ye ex wana aza na ye na Congo nga toza na biso na poto mo akali kamuki ye kutazalaka boye te copine na ezate na ex babala na copinage kaka azalaka kutu boye te soki tobalanaki na biso na ye soki boye nzoka nde bolingo na kati ya motema ya ndeko mwasi wana esilaka te azaka toujours na bolingo ya mobali wana na kozala na bolingo ya mobali wana mokolo mosusu na acte na je ya tata na mama na kati ya mbetu mwasi na ye abengaka ye na kombo ya ex na ye wana mobali alobi nakangaka motema mama nitu nalobi na boyi nakoma lokola nzembo madilo ayembaki ya Jean lotinga na sa ndoto nazolembana esala mabongo te nakangaka motema surtout nakangaka motema po mobali yango azaki na Congo mais nayokaka pasi moko nayokana te na vie na ngai lokola pasi oyo nayokaka wana mwasi nanga komana na bamanquement ya komanke nga barespect mwasi nanga komana na makambo moko boye mama nitu oyo ezalaki ke insupportable ko supporter te entourage yebaki nga na banenga ko supporter makambo wana mpona nini nalingaki makambo ya badivorce te ke na divorce tovanda kaka nzoka mwasi asalaka plan na ye mpo tosala nini tokabwana abanda koluka par tous les moyens zela kobimela mpo tosala nini tokabwana nga na ye na komprenaki je na ye te liboso na komprenaki je na ye te mokolo mosusu na mwasi na nga na kati ya ndako mama Elia nitu ndenge ezalaka discussion moke ozotungisanga mpe pingi ya loko ozotungisanga mpe boye ozongiselanga makambo de toute façon nakela na nga na chambre oyo ya kote mama mwasi depo akotaka na chambre ya mopanzi ya bana 3 mois banda kotaka na chambre ya mopanzi ya mwana na ye ya mwasi 3 mois nasimbaki esu na nzoto te tosanganaka su nzoto te mwasi abima na chambre par après nde nayaki koyeba mwasi abimaka na chambre mpona akoka koswana makangu na ye mobali ne ya Kinshasa ndenge sere na biso akoma koswana mobali na ye Eric na Congo yango nde ntina abima nayaki koyeba yango nsima mpona nde abimaki na chambre mpo azala na temps ya kosololaka na mobali ne ya Congo ya komisalaka bolingo ye moko masturbation ye moko na mobali na ye wana ya Congo ayaki koyeba yango nsima na ebandeli azaki na makanisi wana te po aza kokanisela mwasi na ye mabe te aza komona bakosona kaka mwasi na mobali bon ok soki azokompareki wana soki azalaki mwasi azofinga mokomosi mwasi afingi nga bina nga boniko nga na amona bandal yo amona kimbanteke so na Kinshasa kuna yo na kimbanteke nga na bandal tongo tokutana na yo wapi mais tellement nalingaki ye na banda kokanga kaka motema mama akoma kosala nga bankomo ko boye po kaka na bima dan ndako na kende tokabona atikala na liberté yango nayoki motema pasi mama nitu ntango namoni ndeko mwasi oyo Annabelle
ake kofunda mobali na ye ke mobali asimbaka bana oyo ya boti ezalaka nango c'est vrai ezali na mibali oyo basalaka ngo ndenge wana na bana na ye moko abebisi bazali mais ndenge mama oyo akende kofunda mobali na ye mama to na mboka poto mundele akangi mobali asali bankete na ye atali basali bana ba examen makambo nyonso batali ke mobali oyo atikali kokota na nzoto ya bana na basi te atali nzaka pamba akotisi na nzoto ya bana na ye te mama change version akomi o te akotaki te me abandaki kosimba bango akomi kokarese bana azosimba bango azokata bana bapoile azotika bana bobolumbu asepela na bana nzoto na bino ya kitoko ezali lokola ya mama ya bino tosambila alobi te ochange version mama ntango oyaki liboso ezalaki boye tolobaki ke akotaki na nzoto ya bana sikoyo ochange ka bandaki kosimba bana mbila aza zoba te mbila aza mayele anko ya mundele ya bomoni bagardaki kaka mobali mois de 3 jours le temps basala bankete na nzoto ya bana etu bayati na bachambre na bango mpe bavandaka bakangi bafoto basali makambo nyonso tu mbila atali ke non mobali oyo aza innocent batiki mobali mwasi asepeli te ndenge basali nini batiki mobali mama basi ebele baza konyokola mibali na bango mwasi oza na poto na mobali na yo na bana na ndako ya libala mobali oyo aza mobali abali ye mama Annabelle na mbongo oza na kati ya ndako ya libala na bana na yo koma okoki kokanisaka Eric koma okoki kolobaki nazolo pendant 15 ans nalotaka Eric yango nani copain na yo makango oyo kuta ozoki na nsima mobali oyo aboti yo oyo abala yo Eric entre temps na ebandeli ya makambo alobi ke mobali ne oyo andako bienvenu kozwa azoka ye kimosi na mobali ya liboso azoka ye na makasi nde na français babengaka viol azoka ye na ndenge ya makasi na age soki ya 15 ans mobali azwi yo na ndenge ya makasi ndenge wana Diego Kao na oma zio na ndenge par force mais quand même oyo kondima tina Diego Kao wana abala yo il faut le faire hein? Mobali mbala liboso azwi yo na makasi mbala liboso balakisaka mwana mwasi makambo mokili azwi yo na makasi ti oyo kondima oyo kobalana na mobali na bobalana na ye il faut le faire soko osepelaki na makambo asalaki yo te okaondima libala te mais ti ondimaki libala mpo osepelaki na makambo asalaki yo ndeko mobali na bi mama Eliane bato ebele bakota baboloko par défaut mwasi soki alingi su mobali te akomaka koluka kokosela mobali makambo ndenge na ndenge heureusement toza na mboka mundele soki ezalaki na Afrique tomona bakosela basaisai makambo kesaisa abebisi mwana mwasi azaki kutu copine aki kofunda saisai kasali nini abebisi nzoto azwi na ndenge kimakasi mpo na nini mpo amonaki saisai mikolo na akomaki na mbongo akomi proche ya ex première dame balobi te mpo tolia mbongo oyo ifo tokosa likambo boye makambo oyo tomona ngo na baesobe azwi mwana mwasi na kimakasi bakotaki kame mwa baboloko na bango na Congo yango alobiki mama Eliane tu ndeko mwasi oyo ndenge akendeki kofunda kopote plainte na mobali na ye accusation makambo minene boki mobali abimaka na bana soki azaki na Congo ndenge batiki mobali banga baba bafuti kanya mambongo bana bato bayebana ta musu na famille yango batiki mobali mais na Congo ta musu banga batika pe mobali te banga bakota penza mobali boloko penza vandi penza na kati ya boloko selomboka na biso boyebi ndenge kendelaka mais heureusement to na mboka mundele tala mona mobali bakangaki ye batiki po aza innocent na makambo bafundeli innocent yo mundele atiki papa oyo na libanda mama na biso oyo a parvenu ko beta mobali na ye na bana mama na bana babeti papa toza babantu mwana oki kosimba papa na ona nzoto pona mama moto oyebisi bano monte bana contre papa to beta ye bobeti vo esezali eza te ke malokuta non mobala bande kolela botika ngai nga na kufie boko boma ngai botika nga mama na bana botiko sanga boye bobeta nga boye poani na kufi na ngai boko boma ngai papa oyo balobi ki papa mwazra du ndeko na biso mwasi Annabelle balobi de nature elle est trop brutale Babi azalaka vraiment brutal. Ce n'est pas une femme douce. Babi azalaka vraiment brutal. Donc aza penza azalaka lokwa mobali. Ndenge ye mwaseli ba témoignage alobi ke akenda kokota kosala karaté po banda kobeta mibali, abanda kobeta parce que ye moko azalaka makambo vraiment lokola mobali balobi. Alors aza vraiment kati neza ki mobali, nzoto basi ma ana kati neza ki mobali. Aza na esprit ya bana mibali.
sikoyo toto na susu na lika mususu mama yo vandi na bana na yo oza kosola na bana na ngai boyebisa nga nanu papa na bino asimbaka bino papa na bino boy oza koenregistre yango na ide nini koma mwasi na kati ndako osola na bana na yo obanda koenregistre bana na yo makambo ozosola na bango quelle idée koma mwasi na mobali na kati ndako boza kosolola boza kosenregistre bozo sola mwasi azo enregistre mobali eza koenregistre mwasi eza susu libala ta koma mwasi okoki koloba ki na ndoto na nga na bandeka kolota Eric o azalaka makangu na nga kala nalotaka Eric nazolota ye entre temps tanaki kosona basala ya nzambe boyoki basala ya nzambe basala ya nzambe babiki Eric wana za ange gardien ayaka kokengela yo po mobali nokusoka nga salo mabe ye moko mwasi ayabiki soki mobali na yanga sale mabe soki bato bangi basale mabe Eric ayaka koti na kati Eric wazaki ex makangu na ye ayaka koti na kati atindiki bato wana ya ganye bitumba nani ex nzamba lola takutu nzamba ango babi azaka su na kanda te mutu oyo abali yo bobalani na ye boboti na ye bana 6 bana motoba bolongo na bamboka Kongo tina bamboka Chine bolongo na bamboka Chine ti boye koya na mboka oya nini ya France awa bana 6 ya solo vraiment mutu ndenge wana nzamba kende kolakisa yoke libala o nengo za bobangi basalo mobe ex mobali na yo mutu koma ange gardien ndeko pasala ki na interview le bi mama ta yo moko mobali na yo ya kala akinozala ange gardien na yo eza alata kelongi alata elongi ya mutu musu te ka elongi ya ex na yo siko alobi ke mobali azoki telefone abandi kosola na Eric masolo ya bolingo Eric pa ekoyembele nzembo ya bolingo me ntango Eric azoyembele nzembo ya bolingo abosani ke nzembo nazoyemba eza ya satana ya bato mokili mwasi oyo ya ngai ex na ngai aza mutu oyo asambelaka ye ayimbaka banzembo ya nzambe frère Jeff Fonge makambo ebongi na yo yango Jeff alabaka omoni charlatan yeyo tala charlatan frère Jeff Fonge mokolo soka bato ebele bakopesaka yo raison ata kutu nzamba yango soki ndenge nini nzamba aza nzamba trouble te nzamba aza nzambe ya kimia nzamba abandolakisa yo kaka ex na yo ndeko asalaki na ye emission alobaki mpenza ya solo ndeko mwasi alobi ke non yo na kati na yo tikala na bolingo ya Eric ozaki toujours na posa na ye voilà pourquoi olotaka Eric akende ozala ange ata papa abino akufa akoya tate ange gardien ata mama abino soki pa akufa akokoya te ange gardien ata noko na bino te tata mwasi te kaka Eric mutu bosengisani kaka nzoto bobeta na ye matuza ye nde nzamba koyela yo ke mutu abongo ozala ange gardien na yo mensonge ata bino moko kokosa mwana ya 15 ans mwana ya 10 ans likambo boye mobali azaka mobali no bokabwana ke nozala ange gardien na nzambe nini oyo akokosala makambo ndenge wana nzambe oya unité nzambe oya kimia akesa makambo ndenge wana boyoka siko ba pasteur ango pe ya lelo mobali azala ange gardien na yo mobali akala ex ndeko mwasi abite pasteur kutufaka biso ke likambo boye mobali na yo ayeba ngo te ndeko mwasi félicitation asalaki interview ke likambo boye kutu mobali na kokoyeba ngo te mobali nini wana kokondima makambo bongo mobali nini et puis ndeko na biso mwasi abima déjà na chambre abana kolala déjà na chambre mosusu atika mobali na chambre atiki mobali akomi kolala na chambre mosusu pourquoi otiki mobali na chambre mosusu mpona nini elakisi deja ke makambo bongo deja bolingo ezalaka lisu te na kati ya ndako ya libala soki bozovanda mobali akosilika na salon un jour deux jours oyo bondeli chéri tikola na salon ko zonga na chambre mobali ozonga na chambre moi c'est pareil okoki na chambre bana olali un jour deux jours mobali no soko abondeli kozonga mais so déjà sali 3 mois na chambre mosusu non wana elakisi penza ke non pour moi c'est nambali basala po basangisa nzoto so basangisa su nzoto te ki moi c'est nambali eza te mobali wana a piégé Eric soki Eric tindelanga banini na bolingo mais ezaki pende mwana te parce que tant baza koyembela sœur nzembo bolingo sœur azosepela yoki esale gili sœur asepeli na nzembo bolingo bayembela ki nzembo esale gili
sera sepelaki nango toyokaki voice ezali eza makambo kowangana te. Camarade pe ya beteli lisolo ke tala kutu boye tala ndenge ayembelinga. Camarade pa alobine te ke tina niveau wana. Camarade agangeli camarade na ete moninga malamu wagangela yoko ba mais non tina niveau mbala bando yembelo boye mama pona nini. Mais camarade encourage bi erika amuta bolingo ya bozongana na bino kaka. Deja eza mabe. Eza deja mabe. Mibali mingi bakomi ba clochard. Likola makamwa mabala. Azu déception ya bolingo. 21 ans après. Ce qui libalo ekozonga. Eza intervention ya Nzambe. Po. Libalo etale mokili mobimba. Est-ce que mokili mobimba na posa eyeba bolingana kina mobali ndenge nini? Bokutana ki wapi ebanda ki wapi? Ça c'est la honte. Ya soni makasi. Pona yo moko mama kolo lisolo pona mobali na yo même pona bana na bino bozana bana basi na mobali olobi akoya ko bala mwana déjà za na 20 ans dans 2-3 ans koya na mobali mais mobali na kotala déjà na internet atala émission ke non mama na bango kutu Diego ka ona azoka ina makasi azoka ina nenga peut-être azoka kutu na makasi mama na bino kutu tala basala pacte na mobali ba milana ka makila mama na bino kutu tala kutu ange gardien ne ba deko za la makangu ne akala mbala moko pe obebiseli bana nzela na bango ninga bana bakoleka libala mwana ko bala oui mais soko azupe mobali ya munoko ikozala ba injure oyo mobali bando tchel kola bana na yo mama. C'était même pas la peine de le droit de réponse. Il y a un faut en avoir conseiller. C'était même pas la peine. Il y a le droit de réponse. Mundela za mundele. Mundela za congolais ta. Tant on mené banquette na ye. Ata habité oza histoire moza monter de toutes pièces. Aboy ko kanga tata oyo mundela za zo batin. Akangite pour preuve ezate. Tango komio azo simba bango zo caresser maintenant na moni wapi vidéo. Et puis na bana pe bino bana. Mwana o eza beau père na yote. Bana pe boyokanga. Papa oya boti bino. O asangana kinzoto na mama bota bino. Papa acho na kati ya chambre. Longola bilamba nga mona kato ba poil mwana. Soko za mwana malamu kosa nini. Kaka wana mbala moko kobenga mama. Mama, tala makambo papa azosa lokola kisana mama ko bangana mama. Soko yebisi mama te seki yo polingi. Seki yo po sepeli nango yango ko yebisa mama te. Ata kutu kintudi yango batabandundu. Ata kutu batakintudi. Kintudi ezake okobala soki cousine na yo. Mais kintudi lobite kobala mwana oyo boti. Voyons quand même. Kintu de lobite ke bala mwana yo boti, kintu de zoba ko bala cousine yo, okobala ndeko no me ikena na ebite soki bazo kintu de bi bala mwana boti en tout cas bo corriger pona mutu abandundu te na ka congolaise mais na mutu abandundu te, soki mutu abandundu ko corriger akoma ngwa ta na commentaire oza malamu. Ndenge to boto ana mitema. Bato musuba ko lingana na bino, ermo bo bayane na bino bo kabwana. Soki mutu amemi yo déjà na police alukelo liwa. Mutu amemaka mutu na leta eza lukelaka mutu liwa. Mutu soka memio na leta ando ke vina yo alukelo liwa. Otikala kobosa na ngote sikoyo soki papa wana ya sola seki bano makambo yo. Boloko ya libela. Boloko ya libela nga kota boloko ya ngali ya 20 ans na epeza ya sûr. Encore bana mibale ngali ya peza 20 ans na ya sûr. Bana mususu bakosaka makambo. Ndoto nyo soto l'exete keza ya solo. Ndeko na biso ya mwasi na interview na ya lobiki na ndoto na loti mobali nanga abimina mwana liboso. Na loti abimina mwana mibale na mwana na yeki kobota ya muke ya âge à 2 ans. Na loti mobali azobima na mwana âge à 2 ans. Ah mama. Nzambo oyo kaya likoyo yo sambela koyembelaka. Akende penza ko lakisa ke mobali nazobima na mwana 2 ans même kama pe alokuta po mobali abimpe na bana ngote. Mwiko kose na nzambe makambo. Bandoto ya lokuta. Mobali atikali kobima ta na mwana moko te. Mobali abimi ata na mwana ta moko te. Mais ndoto la kiso ke mobali asa nini abimi na bana. Mais na réalité, mobali abimi na bana. Bana nyoso bandeko baza ba vierge.
bango nyonso moto abe mona na 20 ans liboso mobimba kande babota ye bango tout et puis félicitations pour na bana na bana mona 20 ans à vierge maman ou à 18 ans à vierge il y a 16 ans à vierge kumi sans be pesa nzambe merci bana na baza bien bana lelo na 20 ans que la vierge ya wapi bana lelo babe bana ba 12 13 14 basi ba baby na bango mama kumi sans nzambe oza na bana malamu bana no 20 ans 18 ans 16 ans bana ba vierge pesa nzambe merci ba continue ko vanda bo pour ko bala bango ba taba ya sir ba super ya sir boti ko baby sa avenir ya bana pour makambo ke leki ya baby sa avenir ya bana na ba parents musu po ba ko bala pana bino ba ko banga bana papa wana papa nkutu ata kotaka ne na nzoto te me asimba ka bango mais heureusement mundela lobi ke ko simba preuve ezate bana mingi ba kosela ba papa na bango surtout ba papa moboko ba kosela bango makambo o papa simba kinga o papa sala kinga o papa boy mais lelo na bana oya mukolo bana ye moko nzambe merci apesa mundele mayele investigation non bana baba vierge basimba bango te version échangé o bakaresa ki bana mais non bakaresa ki pe bango te lokuta o ndoto yango na bomoni mundele ba kindoki te hein oh bakanga kindoki basaki we c'est quoi le ndoki mundele ba kindoki te bakokoyoka kaka na lotaki ndoto nasalaki boye bapaster kilikili Afrique du Sud prophète Angola na Afrique du Sud wana prophète na Angola wana prophète na Belgique wana prophète ah non c'est trop c'est trop ba prophète kilikili de gauche à droite prophète pourquoi ba prophète na nyonso pona nini lelo oyo mobali ozoba yoka pe langage na landaki sous serre na biso alobi o mobali nanga penza na lingala ke ka ndenga aza bongo aza ndenge nini abuka na makolo te mobali wana abuka na pe loketo te abuka na pe maboko te aza mobali vraiment bakata ye pe ngenga tala ndenga azuyo ngangola ya mwasi bakata ye ngenga ko monde azuyo mwasi mbinga mwasi te tande mobali wana azuyo aza vraiment mobali déjà on est déjà manque à respect na lingala ke ka ndenga azaka wana pona ni parce que yo zambinga mbala yanzo tomike par rapport na zam kusema ta ina kokoka yaka kya zuma simoko ambinga koleka e c'est tout bolingo na yo mama ezunga kine na Eric Kenzo abomele libala nao mama bana sisi ya na mobali sambela ka nzambe bondela mobali na yo azunga sona libala senga bolimbisi oleki subo na public na yeko senga bolimbisi pona mobali na ngana kosela ke makambo bana bafuka mino ko basimbe papa na baona nzoto tofuka mi papa limbisa biso boyebi mabe o to salaka mabe o bana basaka ba parents zane na kindoki ta koloko te nzambe ye moka muto apeso punition mukolo nani alangwa kazaka noe bana bamonaka bolumbu na ye nani apunisaki bango kaka nzambe mais oyo azoki manto apesi mukongo apesi papa manto yendaki na bénédiction ta bootanga ba bible na bino bozo yembaka banzembe na banzambe bosambelaka so fu botalisaka bana makambo eza important mpona bavi na bango ntango no alangwaka ezaka noyo moto alangwaka to na bosani mpe nayebi te bana oyo bamonaka motakala ya papa na bango bolumbu baseki bolumbu papa aza boye bazwaka malédiction wana eza te ke papa moto akopesa nzambe alola moto akopinir bible elobi honore ton père et ta mère, c'est ici que tu vivras longtemps sur la terre et tu vivras le bonheur. Pona ni ko komisa bana tina point ndenge wana. Aza papa na bango ko limbisa bango. Ko limbisa muto eza ko bosa likambo te bana bakie ko témoigner na miso ambila. Bakie na l'état na police ke papa sala ki biso bo heureusement eza lokuta bakoseli papa makambo. Okasi papa akozaka pe bana akoza te to abatu. Moi yote kolongwa. Bana ba kosala makampona kota boloko moi iyota ikolongwa bana 6 ndeko nanga mwasi na mboko oyo ezali sekite et puis mobali azana mukanda te tala ndengo lataka kitoko yo sala wapi nyoso zana kabelo na yo nyoso lataka kitoko tu es belle ravissante mutu nyoso wa mono aosepela na yo parce que mobali no asala ka pesa ko mbongo azoza soin na yo mobali amoni pasi Chine ya pasi ya ndeko 13 heures de vol tokendaka Chine toyebi Chine ndeko toyebi vi yango ndenge ezalaka
kokota na bamboko oyo eza jete bato bayebi chine te bayebi te biso bato toyebi chine toyebi epui nga nayebi bino biso bato tosala nzela chine toyebi bino mama bana 6 okoma goûter lese nga na kopesa conseil bondela mobali na yo fukama senga mobali no pardon enfin soki bolingo erike se kocho makasi otiki mais soki bolingo erike kochi yo teke olingi kaka mobali na yo fukama bondela senga mobali na yo pardon senga libota mobali na yo pardon bozongana na bolingo na bino bana bafukama basenga papa na bango pardon bozongana na bolingo bovanda soki osali bongo te okokoma goûter lesa ba pasteur okoma goûter lesa ba prophète okoma goûter lesa ba frère okokoma moto goûter lesa nani akozwa en charge avec 6 enfants moto akozwa en charge avec 6 enfants azate hein mibali ebele na mboko kutu bana na bango baboti bako kobokola bango te bongo ke bokola mwana mutu mususu na ndeni mobali kutu mwana ne moko kosomela ta basket ya Nike te eke somela mwana mutu mususu na ndenge nini mama okoma goûter lese oya goûter atiki na ye pasteur a goûter atiki encore pe lisolo mokili mobimba boye ha po mutu azwa yo akende susu na bali yo miso na miso bato baza na bango bakanga miso mais ezaka facile te pona likambo nyonso totyaka vrigi totyaka pointe mais ce n'est pas facile okoya kozwa siko moto oyo okotisa na ndako nde siko akozwa bana bien talisa bango mpenza nzela malamu ndako kozwa mpenza bango bien azwi pa kimia kei oya kokoma goûter lese mama na nga wana bana basi 5 bana ebongi babokama na papa na mama na bango ensemble boza na bomoi soki tata aza ya kokufa likama mosusu mais papa bango aza ya bomoi ngai na kopesa conseil ya ndeko mwasi oza na oleki na ngai malgré naza deuxième mama mitue ma petite sœur nazaka deuxième mama bato nyonso atoza na 60 ans na deuxième mama atoza 70 ans mais na âge tu ma petite sœur nga na kopesa conseil soko lingi libala na yo senga mobali na yo bolimbisi bana basenga bolimbisi le linge ça se lave en famille boskola ba linge sale na bino bozonga na bolingo mi bovanda ensemble po soki kaka mobali oyo monika ndenge azana na linga ndenge aza wana soko che motema na Eric aza na mwasi aza na bana nano ozwi mukanda tobengisa Eric mukoni atobengisa Eric akoyoka ansa kovanda abengisa mwasi na ye na bana ye ta muso Eric wana ange gardien yenda koya kotalisa bana nonzela yenda koya kofungola bango bien fungoli bango penzelo kwa makabo bitoyo Eric muto koya kofungolela o bana Eric muto koya kofungola bana wana tiki Eric avanda place avande bongisa na mobali na yo tala ndenge bosambwe vina bino bimi bo nyonso na poise kiu na libanda boy bana kinga bo babengi nga na bato ya Chine babengi vina bino bimi bo na poise yaya kaka pona mensonge non Eric peta ngwana banda ko salo bolingo wana ezaka pe jeunesse mbule za kokende makambo zo changer yukanisi soki peza Eric bozonga ni lelo oya banda ko salo na tango na 15 ans passé ngo osala lelo akokasu ko sala ngonde ngwana te mama akokasusu te ngala pese conseil ndeko mwasi bondela mobile na yo senga mobile na yo bolimbisi bana basenga papa na bango bolimbisi bozongela bino bolingo na bino bovanda bobokola bana lobi babanda kobala bapesa bino bakoko soki te okokoma goûter laisser lelo diacre moko a goûter lobi chantre moko a goûter lobi évangéliste moko a goûter lobi pasteur moko a goûter lobi archbishop moko a goûter lobi prophète moko a goûter oyo kotikala kaka ndenge wana nazalaka marié oyo kotikala kaka bongo na bana 6 eza jeté eza lipana nguba te bana 6 eza jeté babalaka mais avec quelle histoire. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nube nchaneni bana betu bons. Bye bye.